Ouais, tomber du ciel, tomber du ciel. Akwea, tomber du ciel. En tout cas, tomber du ciel, ils ont le remords, il faut battre mingi. Ils ont mission oyo, ils ont le belela, toujours bien fait, toujours exploit ya wera son droit de la forêt. Alex Ntima Kobo Sanate, Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon qu'il est, bah, on a catastrophe. Donc voilà quoi. Ouais, Alex Ntima, en tout cas, vous allez même pas pour une heure de temps, 30 minutes. Je qui m'a besoin, calmement posé. Donc, ils ont un problème. Mais vous allez mourir, maman a bon, on a beaucoup de fois. Oui, membran. Donc, on a capolo, c'est des fois. Merci beaucoup, Tima qui est bon résident. Namouna manque de respect et pas ya igwe. Pour nanga namouna manque de respect et pas ya madame ya en ce moment c'est de Jimampata. Combien de fois partout na question n'est pas ya Babindombe? Combien de fois boyoka réponse ya Babindombe? Alors na yamba raté sentiment ni ne salaka na ba chroniqueur na ba journaliste na chrétien nanga sango mo quantité ya question ya qui peut-être pour la polémique ya mais na lo ba ke pour nanga namona ka pour na personnalité ya mutuluko la Weranson pour la personnalité ya mutuluko la Mampata mama ba fa de belé na katsa mokili autour ba question moko oyoyo ezo bimisa mère wana lokola mutumoko wa lembaza légère blo modèle wana en tout cas ngana se place na question na te na ko senga na bino bana wenge muzika misome na ndenge ya faute bo telemelela ba journaliste ne surtout bo telemelela ba chroniqueur auto batu na question na te ezango l'habité mutuka Weranson le bisteni bo sale le poye bana lisusu merci de Jimampata pa ya beta bo ba stade de France balobi le vanganta mayekami Batouba lobby ote faire gola ING arena tout ça les vanganta mayekami ou akobeta na ce qui soit lipanda ce qui n'est actualité ya le vanganta mayekami soirée lipanda ya faire gola fala betati est-ce que batu na yo bazo ki tangwana ya ko finga Weranson ya ko boycotter concert ya Weranson est-ce que batu wana bazo ki tana ba page na bango ba comme que non faire rigoler Robert na lipanda soirée lipanda le 12 juillet bonjour bonsoir tolobi mi baramo bambote na bino partout bozale konda biso ezali bongo Saint-Figaro na biso ya tongo ya cup of tea cup of café kopo ya tito kopo ya café avant que nous sala job information ya vite fait chez Saint-Figaro voilà tous les kandeng zala toujours. Voilà, il me semble que nous allons recap. C'est-à-dire que nous allons makambo les kaki butu peut-être que nous allons tout en gros pour tout faire sabino ndenge et ça toujours. Voilà, Saint-Figaro tout le bas toujours journaliste d'investigation, journaliste sans tendance, journaliste indépendant au Pesarabasango, il y a temps réel. Voilà. Les autres zo bandela tout le bandenge nini basango ba secret ya Weranson. Weranson zo sala nini pour à maintenir toujours cause à la top, il y a actualité musicale dans le Congo. Voilà, parmi nous, la soirée Lipanda, Rumba, Lipanda, il y a fait rigola, et les Kindengenini,
rando ni ne bimisi polémique ni ne bimisi alors tokolobela yango awawa tokoloba keno héritier Watanabe azongisi guerre contre Ferregola poka kalibanga image l'équité na biso réseaux sociaux ba spiritas fâché mabe ba boaki na bango mutu te donc ça tokoloba yango hermona kati moto panza sa musiko ezate voilà affaire Babindombe selon question oyoyo sango mokonza tunaki moi to kotango penza mingi na kati kozala to robok sango mkepo ngana mona ka selo ba réponse na ba question ba posaka wana eduminaka evanganta ma weranson mais to betela ngo pe sete mokie kapo ezonga le susute zana Valérie ya mama ya bana madame ya palete les vangantama à chaque fois Babindombe ale kaka na télévision bato na ke ba question wana eduminaka Valérie ya couple ya bato alors faut bana wenge faut ko telemela ka ba musicien to ba nous surtout ba me poser ba question wana wala to le air moko voilà dès que ça la toujours avant de faire la messe na biso atongo to mela moi makila na Yesu Christ na tongo to pesi mbote na messe Camille Sonde pour les États-Unis et sans oublier Anthony Madidi et Monsieur Dodo Maziza mona Schengen ya propre voilà mi bara mona bino ya mwana misa na biso e bandi na tongo voilà na repréféré bananom qui na question oyoyo boskizenga na yebile pourquoi na banda awawa question oyo à chaque fois Babindombe alekaka na télévision Babindombe aleka na émission otuna kayo longa wenge musique pona nini o longa pona merci de Jimam Pata pour moi na mona ngoza manque ya respect et pas ya igwe pona nga na mona ngoza manque ya respect et pas ya madame ya wera ensemble merci de Jimam Pata. Combien de fois partout na question n'est pas Babindombe? Combien de fois vous avez réponse à Babindombe? Alors on a un sentiment ni ne salaka na ba chroniqueur na ba journaliste na chrétien na sango mo condité il y a une question qui peut-être pour la polémique ya mais na lo ba ke pona nga na mona ka pona personnalité ya mutuluko la Weranson pona personnalité ya mutuluko la Mampata mama ba fa de belé na katsa mokili otuna ba question moko oyoyo ezo bimisa mère wana lokola mutu moko alembaza légère bilo modèle wana en tout cas ngana se place na question na te na kosenga na bino bana wenge muzika misomenga ndenge ya faute bo telemelela ba journaliste ni surtout bo telemelela ba chroniqueur otu batuna ka question na te ezango labité mutu ka Weranson libiste ni bo sale le poye bana lisusu merci de Jimam Pata mère na biso mère madame ya président Vangantama libiste ni to sale le poye bana lisusu question na otuna Babindombe o babio lingaka ye obimaka na ye eza ponanga olimbisa nsolo babi mais ponanga na bikeno za question que otuna ka société en tout cas bino bana wengi fo botelemele loko wana bo boyikote yango etuna makale société za ko kitisa valeur ya artiste na biso une grande star lokola Weranson bakendo kotuna ba question moi si na ye et pas ba musicien ba ex bana misara na ye aussi ba longwaka ezo kitisa valeur ya moi si ya mutu lokola Weranson na bandi na sika o c'est parce que na tele yango motro et na miti ce qu'on appelle ça Weranson nga sikoyo la fois na TV na tala mon tele émission ba tuna mutu moi ça dépend na ngai ke yo bimana mo sa patron na yo tout ça yango ba bengana na wenge imaginez sikoyo miti na place ya Weranson to biso ba mibali ndenga faute to lo belango ndenga faute sopo nanga penza ata Babindombe soka zotala ngai soki ba poser aux questions na devait yango répondre yango soute kolinga combien de photos qui ba réponse na question na combien de photos que ba journaliste ba to média ba to songi ba loba makambo modèle wana alors il faut éviter ba biloko modèle wana Babindombe en tout cas, tout le monde a posé sous question là pour une énième fois. Rejeter un gros accent. On va répondre sauter. On a honneur, il y a patron, il y a Weranson à salle qui va y avoir Babindombe dans mon kili. On a honneur, il y a maman, on a kalambe la koblo qui toko lamba ko ulia wana. Vous pouvez valeur. Nandenga faute to pesi ma valeur penza que ma mère a parlé tabana ni batuko bala. Yo kakabolo ba bloko moko boya modèle wana na ba télévision za ba nonsense bo skizenga na sekele mutu morote na yeli sango mokonzité na lepe Babindombe te mais question wana na réponse wana et dérangeant ngai à chaque fois na yo kaka batuna ka bloko modèle wana voilà mi ba mona bino ba fan club ndenge za toujours na fongola ni émission na nga na place wana po
dérange Moran n'a pas chaque fois non kaka ministère de biso biso minene faut passer bango respect quoi voilà mais bara mon abino batina bino bo melaka ko malele te tango kende olo obima o kende kayuba nini biso tongo ya kotala yango yo c'est un Figaro maboko pembe voilà dédicace na bino bato tali biso 3 semaines oyo na pesi mbote na Christian Aimé Moussena olandi monene c'est un Figaro depuis Bunia azanga kotia commentaire te alors exemple à suivre Christian Aimé Moussena depuis Bunia mototo ya Bunia Jambo Eno pesi mbote Babika Lema et sans oublier Victoria Fernandez top 3 fan oyo bazangisi semaine mobimba bana lundi dimanche bazangisi kotia commentaire en tout cas merci à vous voilà to banda siko mayanga ninda biso ndenge za toujours to formula kino kaba bindombe pana makama merci de jima patele parce que 100 ans mais to le belango ka banda lelo to beteli yango c'était marteau to le kisi lelo kwana voilà donc le belango makambu ya faire gola makambu ya so to le belango suka lelo faire gola soirée rumba lipanda rumba ebetami nango soirée très kitoko bato tout aimé na kati wana ndenge za la toujours mais eloko nini yango et s'est passé na kati ya concert wana voilà bandeko bolingo ndenge za la toujours bino tout bo monaki ba photo oyo ba vidéo e baneko se défiler na marquoir na sima na podium quoi na podium na sima ndebo na TV na gayara wawa donc ba photo ba artiste nous surtout nous défiler na sima Tobone ba mbili ya bel bato beti maboko tomoli ba comment ba banani vena biso pepe kale bato beti maboko eleki ya fali ipupa eleki na sima ya faire gola na marquoir na podium place faire gola zaki ko beta et c'est lenga mo sentiment moko boya ko mona peut-être que non emso rando biso kanisa kazaka entre fali na faire mais peut-être rando zala kaka entre biso bato biloba loba ba chroniqueur ba banana ni banani na bato ba supporter bango ba fan na bango est-ce que fallait pour pas faire goal la pe mbutu zalaka en tout cas na ebité mais sikoyo yo mundi bu pas les kaki wana na sima wana na marquoir mais à grande surprise photo ya héritier Watanabe elekité ah mais notina comme malulu photo héritier Watanabe elekakiti Quand photo héritier. Ah, c'est Figaro. DJ Chris na Wembek mi baramona pas ozali mona ni c'est Figaro. Voilà. Photo héritier Watanabe lekiti. Tango photo héritier Watanabe lekiti na bisa yo lelo kobanda c'était après un concert. Si siko reso au boulot. Ba photo ba komi ko finga faire gola tilapia. Est-ce que faire gola quoi tilapia? Ana yebité na moni yango mais bon TV na pesa nango radio te otsa mo pandi bon critiquer fait rigoler quoi tilapia ba fingier ba lobby aponi leader na fali pupa po anika po fali pupa lekaki de l'autre côté na sima na marquoir kuna omuninga sikoyo ngana bulendeni obuni nzembo na we rabengaka tolingana to salisana Blaise Boulaye tolingana to salisana jibe atanga to ba musicien siko fait rigoler a beti on ndenge ya silencier linga to sali sala na ye ndinga marquoir soki ozate se koza mutu na ete a beta héritier Watanabe ona mama na 12 même sabino 12 ya danger bana meva bokene bulubo simba basak na bino bo simba ka botika ka telefone lo baka 12 wana fait rigola beti héritier Watanabe intele minute yo mbutu guerre zongi batiki tabaka famille obina Kongo zelengie ya moko bosuki boswana mutu bo shift ngo bolusa ngo bo kaka parce ba spectateur ba kina kofi lo beleti ba sisi ba loki rando ba zuite ba profiter kaka na faire rigola tant atika na marquoir wana kaka azangisi kombo héritier azangisi photo héritier faire rigola memingambo te beze lengina ko sabinote voilà c'est un Figaro ndenge zalaka toujours wana loko to tekele bino ya ngwana Barando ya héritier Watanabe na fait rigoler zongi na ndenge wasakana te bon sikoyo rando mususu ezali awawa affaire Magoda héritier Watanabe a boudé ses sacs abinzembo na tabo boya ona Congo na poto partout ailleurs botala na bango est-ce que mutu moko aleki mibeko na makasi na question na tuni
Mutumoko le kimi beko na makasi, alors moi je ne sais pas, bino tozo kotala bo ya no la biso ndenge ezalaka toujours. Voilà. Toza na vidéo moko awawa, c'est un peu disturbing, disturb batu. Donc na biso moi c'est concerne biso oyoyo, alobi makambo à propos ya ye à inclure. Weranson, héritier Watanabe na fait rigola. Alobi, héritier Watanabe comme faux chanteur, ayebi koyemba te, ba ingénieur de son Weranson, ba no koyede, ba no kata ba courant, ba no mati ba volume, tout ça, a traité Weranson comme un faux formateur à partir de héritier Watanabe. Alors moi je ne sais pas, Soki, ndekwana moi si, il a un problème particulier na héritier Watanabe, voilà si ça rend bala moko na héritier Watanabe, à inclure papa na ye Weranson na kati, aya okoti sana fait rigola na kati. Alors ba rando eza na kati wana. Donc c'est ngabino to landa vidéo on a bokebi to kozonga pa Saint-Figaro to continuer notre émission matinale ya kopo ya café tous les gars. Oui, Wera un grand formateur T. Ce qui Wera a coca ko gérer Wata T, n'a pas problème na ya ko se souffler. Wata zala mauvais chanteur au point où ADT Akim pour ya kata ba courant, Wata zala mauvais chanteur. Tout ça, pour kata ba courant, tout ça pour nous protéger Wata que public e baté que oyemba fausse note hors gamme. Soki, OK, bino école à grand formateur, Wata bozara na niveau au matara volume ya micro na pour nous sa possibilité que voir na eyokana. Pendant qu'il était dans la compétence de chanter, juste de chanter bien, alors là choqué, non mais là n'est pas un grand formateur. Mais alors qui a une émission na hôtel au sala pas plus tard que hier. Ba favorisa faire na ba point et belé na maison mère. Ba favorisa ye, ba facilita ye. Concentration au ba tiara sur ferré. Pour na au sala que azala loro la numéro 1 na kata wenge maison mère, ba tia même concentration sur batouté. Tout se résumait sur le timbre vocal de Ferrego là. Ce qui fait que il est l'artiste qui a été le plus travaillé dans wenge maison mère. Mais quand on a d'accord, c'est notre raison qu'on entend aux autres que artiste moroté à l'oma wenge et oh bah regretta na wenge le rôle à faire là parce que départ na ezala problème. Au fait ouais a regretta travail à tiara na kati faire. Parce que ceux qui azora même travail à nataka on a artiste mususu à quoi qu'on se poser question sur Ferreté. Mais malgré ça, faire est parti. Wenge maison mère a continué de fonctionner sans faire. On n'a même pas senti l'absence de Ferrego là. Ou bien peut-être vos acquis tellement habitués à aigu à faire et que y a un au manqué bino. Mais ça fait pas de Wata mauvais. Les gens basés sur Nakata Wenge te ba sa ba carrière solo. Mouto a melisi sindi les cas pema na micro kuna libosa ils vont chaka chaka na joli kunya. Et ça fait reto Wata. Sindi kuta oreille au mekate. A poussa na kikututa. Ok tendance ma ouais. Regarde comment tu te fais humilier parce que tu as travaillé avec des personnes immatures. Au Samwe, au Kinasoni. Ah, l'aura tendance. L'aura tendance. Mouka tombola bande ko teka yo. Mouka tombola zo teka yo na ba boss. Oh ba ya peme na faire. Déjà na mona ata ba boss en côté, ba concert VIP zanga ba VIP. Abando te wo pa na. De retour sur ce plateau avec Saint-Figaro Maboko Pembe Likambo na motote, nakanisa boyoki ma propos ya ndeko ya mwasi. Neto lo bara toujours, boso ka biso regardé Saint-Figaro nga na yaka awa wa pesa news, na yaka te pona se pesa groupe ya batu moko boy. Règle de jeu na ngeza ka wala. Yana senga na bino soko ye awa zara mutema malamu lokola Irene Mambo ni zara mutema malamu lokola Patricia Edwarda. Partagera ma vidéo, mon boutouki waouh les bourgeois. Dalton Alphonse Mona Melouz, mi bara mon abino Cédric Bombela, ndenge zalaka. Vous autant partagera ma vidéo, tout le belaka ba bien, et bato ba sala malamu. So mo kono pesa de mabe, bo permettre ka biso to critique ka moi mo ki po boyeba place nini bozali na place nini bozali kokende. Voilà. To la nende moi si je crois bo ki ba opinion na ye, ndenga bimis ndenga lobby. Wana
il s'est engagé kaka na ye. Et ça, ma propos à Saint-Figaro. Voilà. Moi, m'appelle Kili, moi, Kobenga, ndenge toujours Saint-Figaro, ndenge nini, le vangantama, au PC comme vin rouge, secret zanini pour azali ko maintenir na kati sa actualité. Fallait pour pas y aller tabou, parce que de France, balobi, le vangantama yekame. Batoube balobi, ote, faire gola, ING, arena, tout ça. Le vangantama yekame. Ou à kobeta na ce qui soit relié pendant ce qui n'est actualité ya le vangantama et yekami bandeko secret eza nini secret zali de génération en génération les vangantama zali ko se rajeunir toujours botala nous les na place azalaka depuis ba panzana kana 1997 wana tina lelo oyo. Combien de musiciens baleki et pas yantsone. Botala bango na libanda bazali ko évoluer ndenge nini. Stratégie zali, il faut qu'on ait l'actualité. C'est-à-dire, tant que nous avons un concert le vangantama, ba âge non surtout écoute qui ko ba âge na ye ba weranson ti na ba âge ba bébé chanda akoma pe papa suri yaya. Tout ba kota ki do bano bete mangole awawa na bano baso mangola awawa na bano ba android lobby biso tout na kata conseil wana bondo na kadi secret zanene. Alors secret zali que il faut qu'on ait une relation bien ba musicien na yo o ba bimaka bakendaka malgré tout ba bimaka bakendaka comme ba impoli libanda mais tant yo papa za kana esprit ya malamu esprit oke noté ata ba fiki ki papa ba nini o maintenir pendant fandi na yo donc ba baloba mais ba personne succès tout le baki la fois passée soirée les pandais a fait rigola fala betati est-ce que batu na yo bazo ki tanwana ya ko finga weranson ya ko boycotter concert ya weranson est-ce que batu wana bazo ki tana ba page na bango ba comme que non fait rigola Robert na lipanda soirée les panda le 12 juillet bazo etanwana te on aime se bango que non bozui nde temps ya kosokola weranson bozui nde temps ya kosala les promo po na moment ka ba bitse ke bosumo biete ba boycotter kena billet comme plus de 1600 billets la semaine wana pas bato ba yeba qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe. Le bon secret na ye bo finga botonga dans le bar rien aso maintenir azala la information. Les gens me critiquent, comment le belaga wera trop, bomba ba cause donc wera mo bomba maka. Mais ce sont les mêmes batu ya wera ceux qui n'ont loba loba awa ba on peut ba ya kapeka ka ko critiquer ngal suna suka. Alinga wera te na saka samla na bata maka na muta jibe tout ça pas ko langa ba couleur no so ndene bolingi. Un bon journaliste à la mairie des villages de Lobangabino nazala muta investigation nazaka ni pour ni contre nazala ne mutema malamu na ya ko fanda bona pesa ba news ya batu obolinga ko obasale musala kitoko et son mabe atongo déjà il est quelle heure 6h30 lundi le 14 juillet atongo. Voilà. Nous avons toujours beaucoup de temps Saint-Figaro en regardé. Festival mondial de musique et tourisme au Sama Kinshasa, Bolingo. Le 17 juillet, Kalamingiti Awa le Vangantama Beta. Vous à Kinshasa, allez soutenir votre musicien Bolingaka. Botika que espace te pendant sabino terrain za kwata mabe bozala na idée te ke o OK le vangantama bimisa bana mais boza tele idée ka te bana na ba ko bimisa bino to boza ke o boza soda maison mais OK na ki Pwanza British telema mukolo wana destination wana kuna kata pe place festival ezali za festival la mukite festival ya mama na vimbo ya Gayar. J'ai 3 générations 3 artistes o ya minene ya Congo bako représenter Congo, on a 3 seulement. Chaque génération, on va représenter Bango.
le Vangantama, azui équipe ba yaya no so mikolo, fallait pas azui bana ajwa katikati et non sbi azui bana tio ba Android, et bana bimisi ka bana venir bana ba génération wana. Ba on tout ba kangima solo. Ba lobité que no ba o ba yete ba beta tinde ni tete chance mikolo yoyo. Muto ba tout ba za actualité mikolo yoyo bango wana. C'est un Figaro les cambona mototé, to kene babulu biso tout les mato les kakopo café si là. To côté na bino lobby na tongo bobo na raté rendez-vous chaque matin 7h 8h ça y dépendre de ba heure bino bozaleli botala ka biso partager ka émission na biso boba ngate émission en var. Je m'excuse, émission en var de demain au mona Erozonga na biki boza impossible bobenga nga tobo tuna nga tome ndenge nezo le kate nezo le kate bozala kala mingi te bokozo biso bino bolela oya polémique ndenga sakana te ozana polémique te to deuxième qui posa tongo po to mesana non ko solo. Voilà, c'est un Figaro de Cambona côté, on se voit demain matin. Voilà, bye bye. Travail même qualité ni pièce soit Berlotti. Oui. Ils ont 910 €. Ok. 910 €. 910 €. Mais ce que soit nati la boutique on s'en on a pris assez. Bon. Donc ko ba osa la biso ils ont côté. Donc toujours ça la même qualité mais to tiens au prix assez. Vraiment. Donc est-ce que mutumo batunde ce que photo timbela parce que place où qui bimsa 910 €, oui awa to pesa on a fond bon mais même qualité. Même qualité. Voilà, nous avons même qualité, au lieu de nous 900 € quelque part, et puis nous travaillons, ils soutiennent, tout c'est soutenir quoi. Les rois de la forêt, Mobali Yassi de Jim Mampata, tout ça, Awana, lumière, la lumière de Tirki, bien baptisé par Mampata, le général de Depanzo. Les rois de la forêt, Nazoya, Denabaki, Banawenge, Kozonga Nangai Boyeretu. Nous avons les rois de la forêt à Chicago. Il y a souvent des gens qui forment les rois de la forêt. Donc, ils ont la boutique parce qu'ils ont vraiment collection.